Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mpona baye basilaki kokomela biso na oyo etali bongo babilili oyo to video oyo tokosenga na bino ete bozala na kobanga te oyo nyonso to ezali kaka bino moko boyebi bamesana na lokuta kokosa bandeko bazali bato moko ete lokola bakata bango banzolo bazali lokola bakata bango banzoloko ya lokuta ata likambo esengeli kokosa te balingi kaka kokosa bandeko soki botali meme po mona ete balokuta na bango esi eleki ndelo mpona bango lokola basi bamoni ete defete ezali bakangami kaka likambo kaka o fraude oyo tokangaki bilete na vote ese esili bandeko election ese esili me ti lelo bazali kokontinue kaka kokanga bato na babilete de vote bandeko bino bomoni ezalaka eske ezalaka lelo tokomi soki mokolo nini me bango ti lelo bazali kokontinue kaka kokanga bato oyo na kote limete tomonaki moto moko na babilete de vote o kote boto donc mawa mingi bandeko bakomi meme na kobebisa babien ya leta bandeko botala bino moko lokola bazali bato ya lokuta bakotikala mpe kaka bato ya lokuta me tokoloba mingi te botala bino moko balokuta na bango mpe bokomona ndenge nini bazali kokosa na ndenge bamesana mpe toyebisi bino bato nyonso tu oyo ya le raise sisabidimbu bozala na motema ya kokita bolanda bamakambo wana nyonso tu te ezali ete bambangisa makelele ya wenze ekosala eloko te ekobota mpe eloko te lokuta ekotikala kaka lokuta ntango bango bakosaka bayebaka te ke lokuta na bango ezalaka na date ya expiration bayebaka yango te yango nete mokolo verité ekokoma nde lokuta na bango bato nyonso tu bakomona ete makambo nyonso babandaki koloba nde lokuta bandeko tata monene boye na suki ya pembe na moto ayepe liboso ya mwa bakamera abandi koloba bamakambo lokuta na lokuta mpona nini balingi kose respecte te bino bolobi ete bino nde bozali bademokrate me soki boyebi ete bozali bavainqueur ndenge bozali koloba bovanda kimia ndenge nini bokomi agite kobanga bomoni mpona kolakisa ete boza koluka ndenge nyonso tu me le rais azali ya nzambe ndeko yo moto ozali koloba ete mama Rosalie soki nazwi yo na kosala ndeko ngai mpo nabangaka na ngai te yebaka ete ata soki olobi ete okoluka ngai mpo ete osala nga mabe probleme eza te me ndeko soki ozali ndeko mwasi yebaka ete na banzi ete mokolo yango ata bokoye ebele me mwana mwasi oyo akokwea na maboko na ngai akoloba ete ya solo mpenza nakendeki nakutani na mwasi mobali akoloba mpenza ke nakutani na mwasi mobali me liseki na bino kaka ndenge bomesana ye tokobeli bino bokanisaka bato nyonso tu na mokili oyo bazali ya kobeta bino boyebi teke bato ya bololo mpe bazali bino makasi na bino bosalaka yango dans l'ensemble mais soki balobi moko bandeko etanke ngai mama Rosalie mpenza batieringi moko ndenge namonaka bino na babilili ya ndeko nakolalisa ata 10 nakolalisa
na ndenge penza balobi penza ke motoko tete batie bato bobabi bon mama ozali mwana mama combattante moko ya liboso na bandeko bakolala balinga te bakolala po oyo akosala erreur bacoup de tête akoki komela minu ngai deux fois te kote wana bandeko bolingo botala sikoyo balokuta na bango nde tolobi na bino ete bobanga balokuta oyo te po ete wana ezali na yango kaka bazali koloba po ete bamisepelisa kaka bango moko botala yango pe bomona balokuta na bango pe pauvre Pepe Kale asi alobeli bango pona balokuta na bango bolanda bandeko. Bonsoir, Code 243, le privilège ce soir de vous faire parvenir les premières estimations des résultats des élections en République démocratique du Congo. Ce document que nous allons vous lire vient directement du centre de compilation de l'UDPS qui a eu à travailler avec les agents de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ainsi donc, voici la lecture. Ville, province de Kinshasa. Kabila Kabange Joseph, 11%. Kamere Vital, 8%. Etienne Tshisekedi Wamulumba, 74%. Les autres candidats, 7%. Congo. Kabila Joseph, 11%. Kamere Vital, 8%. Etienne Tshisekedi Wamulumba, 69%. Les autres candidats, 12%. Province du Bandundu, Joseph Kabila, 27%. Vital Kamerhe, 9%. Tshisekedi Wamulumba, 59%. Les autres candidats, 5%. Province orientale, Joseph Kabila, 39%. Vital Kamerhe, 21%. Tshisekedi Wamulumba, 36%. Autres candidats, 4%. Province du Kasaï occidental. Joseph Kabila, 5%. Vital Kamerhe, 4%. Etienne Tshisekedi Wamulumba, 89%. Les autres candidats, 2%. Province du Kasaï oriental. Joseph Kabila Kabange, 7%. Kamere Vital, 1%. Tshisekedi Wamulumba, 87%. Autres candidats, 5%. Province du Maniema. Joseph Kabila, 48%. Vital Kamerhe, 6%. Etienne Tshisekedi, 45%. Tous les autres candidats.
Province du Katanga, Joseph Kabila Kabange, 42%. Vital Kamerhe, 12%. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 41%. Tous les autres candidats, 5%. Province du Nord Kivu, Joseph Kabila Kabange, 36%. Vital Kamerhe, 35%. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 27%. Tous les autres candidats, 2%. Province du Sud Kivu, Joseph Kabila, 27%. Vital Kamerhe, 50%. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 20%. Tous les autres candidats, 3%. Joseph Kabila Kabange, 25%. Vital Kamerhe, 5%. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, 50%. Tous les autres candidats, 20%. Au total des votes, voici ce qui apparaît. En tête de ces élections, Etienne Tshisekedi wa Mulumba a un total de 54,27%. En deuxième position, Joseph Kabila Kabange, 25,49%. En troisième position, Vital Kamerhe, 14,32%. Tous les autres candidats ont obtenu 5,90%. À ce stade, Code 243 est heureux de vous annoncer que celui qui apparaît être le prochain président de la République démocratique du Congo n'est autre que Etienne Tshisekedi wa Mulumba. J'ai dit, je vous remercie. Bonsoir. Bandeko babolingo bino moko bauti komona tala kaka tata mokolo boye alati pe costume malamu azwi pe cravate atie mais azali koya po ayebisa bato na mokili donc bakongole ebele bazali na mokili mobimba bamasonge bana ya sisa bidimbu bana ya lerais nazali koyebisa bino bozala na kimia biso kaka nde moto tozali komene sisa bidimbu na minute azali kobatre record ya makasi ekart ezali ya makasi entre ye na Tshisekedi bobanga eloko te bazali kokosa bazali kolinga po ete batya bato makanisi mosusu na moto meloko eza te lerais azali ya nzambe nayebisi bino ya solo bokoa ngai selon ba fuite oyo d'information sebimaki meme na oyo ba observateur internationaux oyo bazalaki na terrain bango moko baimoni ete Joseph Kabila azali komene na kati ya ba élection oyo ekart ya ye na Tshisekedi ezali mosika bato oyo bozali na bachampagne na bandako bobomba yango po ete le 6 tokofungola yango mpe tokomela makelele oyo bazali kosala babengaka yango makelele ya wenze oyo nyonso tu bazali kosala ezali bilobela mwanza bozala kimia ndembo na se bala terre makelele na bango ezali nango kaka makelele ya wenze il n'y a rien c'est l'homme qui a peur bandeko
bino babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato azumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.